Ah, nzambe na nga pambola bino bana ya monde entier puisque nzambe apesi biso mbulu ya kokutana lelo ya koya su liboso na bino eza grâce eza mpenza ngolunga ndeko na bino sœur Marie humble servante de l'Éternel naye kaka kolobaloba mingi mpenza te beaucoup plus ko annoncer bino bonne nouvelle et na koti na site esepelisa #1 sur YouTube. Na koti na site esepelisa et na kati ya chaîne na biso esepelisa la chaîne congolaise #1 sur YouTube. Bato nyonso balingi ba procurer biloko na ngai, bato nyonso balingi ba mona ba filme na ngai, ba série na nga o nazo sala, bato nyonso balingi bazwa ba clip na ngai, bato nyonso balingi bazwa ba news na ngai correct, s'il vous plaît correct. Bokotana site esepelisa na chaîne na biso esepelisa ya Nana Takaza. Vraiment boza jamais déçu puisque na auto ça la contrat ko signer contrat na maison oyo et biloko na ngai nyonso banoleka na site na biso oyo esepelisa na bengi bino ebele ngande ko na sœur Marie Misamu bolanda ba film na ngai bolanda ba série na ngai et pour le moment bientôt tozo ça la série ya droit de l'homme. Ça veut dire série na biso droit de l'homme moto nyonso to azana droit ya ko vivre tant que tu vis na kati na mabele oyo tant que oza ko vivre na mokili boye yeba ke oza na droit ya ko vivre puisque Yesu ye moko andima ki ko se sacrifier afin que biso to vivre afin que biso to za na bomoi et bomoi ya seko. Ça veut dire droit de l'homme oyo biso plutôt développé à travers série na biso télévisée. Vous allez jamais déçu. Vous tous à comprendre pourquoi droit de l'homme, pourquoi droit de l'homme dans l'environnement, pourquoi droit de l'homme dans la famille na yo, pourquoi droit de l'homme na quartier na yo, na école na yo, pourquoi droit de l'homme na église na yo, pourquoi droit de l'homme na mariage na yo, pourquoi droit de l'homme. Donc quelque part tu te conscientiser que tant que tu vis et aux alliés na projet ya nzambe ou le projet non abandonné ngadi ko la mon sœur Marie Misamu dans la clip nanga biloko nanga nyonso et pas ya esepelisa sœur na biso Nana Sadakama na yoki bato balobi sœur Marie a tourné clip, a tourné pardon film et a commis c'est actrice ngana ibisa rabino ngana za actrice modéliste naza artiste naza nyonso lokola nzeta mbila nde nzambe abimisaka asala nzeta mbila ebimisaka bahamo ebimisaka makoko ebimisaka mafuta mbila ebimisaka masanga mbila ebimisaka bicarbonate ebimisaka makambebele yango wana bato nyonso oyo balingi bayeba sœur Marie bokomela ngai mpo ngai nayeba et puis nayeba ko répondre bino réponse na ngai beaucoup plus bokomela ngai na esepelisa Nana Takaza Media Group. Nana Takaza Media Group so boye bokomeli ngai ngana ozwango nyonso et na oleka pona na pesa bino ba réponse mais nzambe na nga pambola bino nzambe na nga pesa bino notre bozala ngo posa nzambe wana asala likolo na se a penser na bino a parcours ba pota na bino a pikisa o nyonso to azana posa kobika a pesa ba nyonso mikando bazana posa ko pesa mikando bazo bota te a pambola bango nzambe wana se ko ça puisque toza pe na mission na biso toza album na biso asika Mystère du voile volume 3 la résurrection et ça déjà sur le marché pour moi l'intégralité à ma clip toujours na esepelisa wow nzambe benza asali bikamwa ya mwana bi Nana Takaza asa makasi ça veut dire anongi motema nanga biso kokona biso bato ya esepelisa merci nzambe tomba.